Bandeko na nga na pesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ye liboso na bino mpona kosala video oyo mpona koyebisa bana nzambe nyonso surtout ba obolanda nga makambo oyo nzambe alobaki na nga lobi le nazalaki kosambela le nafukamaki na osambela nde nzambe alobi na nga na litoyi makambo oyo nalingi nayebisa bino sikoyo. Tobondela po ete na partager makambo oyo nzambe alobaki na ngai to partager kande to meseni ko partager na bandeko nyonso ya Deline Télévision na ba obolanda nga mbala liboso bosabone na chaîne oyo tolobelaka makambo oyo eza spirituel yango tolobelaka na chaîne oyo lokola makambo oyo ya liwa ya bato ezaka pe spirituel soki toza na quelque chose ya koloba toyaka tolobi. Na kombo tata mwana pe ya molimo santu nzambe na bomo nzambe na bikamwa papa topamboli oyo tokumisi oyo tonetoli yo ngai na bandeko nyonso oyo bakolanda biso oyo bakolanda nga na video oyo tolobi zwa lokumu mpona souffre de vie oyo toza nango papa kumama sanjolama po ete yo lobi ete na temps oyo makambo ekobombama te oyo nyonso eza ya kobatama yo kobimisa yango na pwasa papa yango ozobimisa makambo oyo nyonso na pwasa kolo po ete bana na oyo otia molimo na yo kati na bango badiscerne mpe bacomprendre makambo nini oyo ezoleka na mokili papa kumama sanjolama na oyo olobaki na nga lobi mpona papa Marcelo nzambe ezwa na lokumu papa oza malamu mingi kumama na okolo video oyo napesi na maboko na oyo nzambe na nguya nyonso siki ete mutu nyonso akozwa video oyo na ndenga mabe mpona kosala nango mabe papa okutana na ye nzamba mpuntulendo okutana na ye po ete ayeba ete yo oza nzambe oyo asolosolo oyo ngai nasambelaka na pamboli oyo nakumisi oyo na netoli ozwa lokumu na makasi oyo opesi nga mpona kopartage video oyo zwa lokumu na kombo tata mwana pe ya molimo santu nde tobondeli bongo amen. Bandeko na ngai ndeka nalobi nga mama Deline na ye kopartage makambo oyo nzambe atalisaki nga lobi mpona Paster Marcelo. Bandeko na nga mokili oyo tant tokomi tant oyo eza vraiment na mambo ebele oyo ezosama na spiritualité me nzambe na biso alobi ete na temps oyo akobimisa nyonso na pwasa oyo ezalaki ya kobatama ekobanda kobima na pwasa ebanda kobima na pwasa. Le topesaka bamessage oyo ezalaka te mpo mutu nyonso andima yango mpo eyelaka mutu nyonso te. Message na message eza na bato nango oyo fu bandima mpe bacomprendre yango. Nzambe lera alobaka mpo alingaka te bana na ye tozala na ignorance. Nzambe alingaka kotika biso bane na ignorance te. Ozomona yango moni azoloba na biso makambo eza kobatama. Eza te ko po mutu akufi yango tozoya tolobaka wi po mutu akufi fo toloba. Neti biso bato toza na ba YouTube oyo tosalaka na kati pe ya YouTube toza pe oblige ya koloba likambo so mutu akufi. Likambo biso tokoloba fo édifier bato soit ko révéler mabombami soit ko édifier bato o batikali par rapport ya liwa ya mutu. Po place à côté ya malamu po bato babongola mitema eza na matanga. Na matanga nde surtout bato bakufaka briske soka kufi na esika wana soko ye na mateya no penza bato ebele mitema yokaka mateya. Place à côté ya malamu eza na matanga bandeko na nga. Yango wana pe nga pe mama Deline so mutu akufi so naza na likambo koloba na ye pe na lobi na nga. So pe likambo eza nango te likambo eza nango te na tiki. So pe nzambe réveiller likambo na ye na lobi. La fois dernière nasalaki vidéo on nasalaki dernièrement, je crois 4 jours ou 3 jours passés. Nasalaki vidéo na pona kaka makambo liwa oyo nazaki na makambo koloba me nzambe a révélaki nge eloko te pona makambo ya liwa ya mwasi ya Paster Tunasi na expliquaki bino ke nzambe alobi na ye na ngai eloko te me nga mona ekoyebisa bino peut-être nalobaki peut-être
mwasi wana koyi kokufa peut-être mobali na koyi koyeba liwa ya mwasi na ye baleki na pesaki exemple na par rapport ya makambo oyo nga nakutana nango na pasteur oyo alingaki kolianga oyo aliaki mwasi na ye pe abali mwasi mosusu alinga lia lisu mwasi wana lokola ngai nazaki révélé ke ye alinga lia mwasi wana nde esika alingai pe kolianga nde nayebisaki bino siko na video oyo na ye na makambo oyo mpenza nzambe alobi na nga mpona pasteur Tunasi. Bandeko na ngai mukili oyo nakala le tozokola ba jeune fille ebele bazaki rêve na bango bazalaki ke abala pasteur. Bandeko mona ba fille bandeko mona basi kaka ti lelo je crois soko bali pasteur oza protégé so bali pasteur mo lokumu moko so bali pasteur mo eloko moko boye. Mais lelo oyo nazoyebisa yo soki ndeko na yo abala pasteur ndeko na nga bondelaka makasi pona ndeko na wana po aza na risque makasi po ba pasteur ebele bazo initie bango bazokotisa bango na misala mabe bazokotisa bango na misala mabe oyo eza plus dangereux ke kindoki po kozala na science occulte eza makasi koleka mutu aza ndoki bandeko na nga yango wana omoni na bandoki mosusu ya famille bakomi kokota na baloge mpona kokoma su plus puissant mpona kolokaka biso koluka kosala biso mabe. Heureusement mpe biso nzambe mpe akomi komema biso na badimension mosusu azomema biso mpe na boyebi moko mpo boyebi ekangolaka ezomema biso na boyebi toyeba nzambe oyo ya solo mpona tozala tobika. Malheureusement bato ebele balingi kokoma na boyebi wana te problème te mpo eyela mpe mutu nyonso te. Bamessage oyo biso topesaka oyo nga mama Deli napesaka eza te mpona mutu nyonso andima yango me eza na bato nango oyo bandimaka yango balobaka amen mama Deli nandimi ke makambo lobi eza ya solo yango nde naloba ke oyo naye koyebisa bino eza oyo nzambe alobaki na nga lobi na matoyi na nga. Bandeko na nga bamama pasteur oyebi nazwi message moko awa mwana mwasi moko akomeli nga autaki kokabwana mobali na ye mpe ya mosali na nzambe mpo mobali na ye alingaki ainitie ye aye mama Deline makambo oyo olobi eza histoire na nga na ovivre nango mobali na nga alingaki ainitie ngai na baloge na bango alokola akokaki te nde yango wana eyaki kosala ke tokabwana na moma oyo tokabwani na ye abali mwasi mosusu mwasi wana oyo ye akebala mwasi wana aza sirene mpe bazalaki na mission ye na mobali na nga balia pasteur moko boye mpe baliaki pasteur wana mpe babomaki pasteur wana baliaki ye nde mwasi wana alobi mingi te nakoluka nakomela ye mpona yeba plus ta mosusu makambo mpe eza ebele wana oyo akoki koyebisa biso ndenge nini tobomba na biso kombo na ye me akoyebisa biso ndenge nini balingi bainitie ayebaki ndenge nini elekelaki ndenge nini pasteur wana baliaki soki akoki kopesa biso ata baindisi toyebake pasteur yango wapi donc c'est ça. Donc yango na nayebisa bino bandeko na ngai tosambelaka makasi mukili ekomi vraiment na suka makambo mabe nzambe alobi eke ebomba masusu te ekobima na poasa bolamu mpe ekobima na poasa mabe mpe ekobima na poasa ozomona mutu akufeli mwasi bato nyonso bazalaka ke emawa me nzoka nde nzambe arevele bino nzambe abima ata na likolo na mapata aloba bato nyonso toyoka makambo oyo mama Blanche akufeli so toloba so pase maselo mawa so toyokela ye lisusu mawa bandeko na nga lobi nazobondela awa
obi pasteur pasteur Marcelo to bengeka pasteur Marcelo ngai nzambe sa révélanga déjà misala na eke amelaka makila bato yango bomoni na liwa ya mwasi na lobaki peut-être ekoki kozala teke ayebi liwa ya mwasi na ye yona lobai bompo naza déjà na révélation ke pasteur Marcelo aza na misala mabe amelaka makila bato nayebi te soki aza 25 to aza 75 mais par rapport ya mikolo uto le kando to nanga na lotaki passer Marcelo aloba nanga ke na comprendre siko ke yo oza na nzambe oyo sambelaka yo na nzambe ya solo nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na biso na comprendre ke ye wana nzambe ya solo naza na posa na ya epai ya nzambe wana passer Marcelo na ndoto na yoka bongo esika mona koloba ke passer Marcelo aza 25 engelo babolimbisi po video oyo na bandeli yango na ebite makamsu so isi na lobi to na lobi te peut-être na ko répéter makamsu po na oyeba ko se contrôler te so isi na lobaki mamsu po na bandela ki video yango po ekataki ozomona donc bato o baza ba 25 baza bato oyo bakoki ko bongola mitema mais ba 75 bako bongola mitema te ba 25 bango soka komi mosali na nzambe bayaka bato mabe mutu bayaka ko initier ye bayinisaka bango mingi inconsciemment sa koti na logi azoyeba su ndenge ya kobimela te zomona nakoyebisa bino solution mpona kobima na balogi a nakoyebisa bino solution mpe solution wana nazoloba ngo soki pasteur Marcelo tunasi akotala video na nga soki akoki kotala ngo akoyeba solution oyo po abima na makambo wana soki aza 25 aobima siko ba 75 ezalaka kutu te baya koinitie inconsciemment te ye moko akende komikende ye moko akende koluka bonganga ye moko akende koluka kokota na logi mpo na nini po eza ndaku na bango eza ndaku na bango esprit oyo eza kati na ye ebandaka akotinda ye akende kuna akende kota bonganga akende kosala boye aza na esprit ya nzambe te kati na ye oyo ekopekisa ekokende te ozomona yango bana nzambe ba 25 bayaka koinitie bango inconsciemment alomona se akoti kuna na kati donc elo na ina lobake lobi na fukami nazosambela na nga nazobondela na nga tina ya kokoma na aire ya adoration nazokoadore nzambe ata kutu makanisi mona mutu te nde nayoki nzambe alobi na nga na litoi alobi na nga boye bandeko toyoka makambo nzambe alobi na nga yango nasaleli bino video oyo po tozala na ignorance te totika o passer Marcelo mawa oyebi passer Marcelo so toyokele mawa toyokela ye mawa po na vi na ye po na bomoi na ye po bon ndenge bakotisa ye na balogi wana so mpe consciemment so mpe ye moko mutu akendaki toyebi te toyokela ye mawa po na yango po oyo se akufi oyo atikali ye wana nde toluka azala sauve ozomona ayeba nzambe ya solo soki abandaki na nzambe azongela nzambe oyo abandaki soki abandaki na nzambe te ke abanda deja kana soki aza moto akobika aluka nzambe ya solo ozomona mawa nde toyokela ngo me totika koyokela mawa ke mwasi na akufi ye mawe alingaki mwasi na alingaki mwasi ne bandeko na nga kolinga mwasi wana kokumisa mwasi wana nga mpe ande na zabo nga mama Deline toza pe na bato tozokamba nga na mobali na nga naki kolinga mobali na nga lie nyonso na che botala mwasi na nga mwasi kitoko botala boye aye na tiki yo mpe kaka okumisa nga modele wana bongo esika pe bato babala te baza wana esa bato mosusu nini esika pe bato mosusu babala o mibali na bango toboyi te kokumisa mwasi no eza na baforme ebele oyebi moto alingaka mwasi na ye soki azaka na entourage moko ata azokumisa mwasi na te bato baosanti ke oyo alingaka mwasi na ye bato baosanti eza na bato ebele oyo bazalaka mafame mwasi na nga me na ndako ta mosusu boyokani ezalaka te bazalaka hypocrisie na libanda bazalaka bahypocrite
na libanda omona bango basimba nye sheri na ndako ki sheri ebengamaka te ebengamaka te ta mosusu kutu moko akoma olala na chambre bana moko na chambre mosusu ta mosusu moko akoma otanda place na se moko na mbeto me na eglize bango wana sheri mwasi nanga mwasi mpe aseki atomboli mosabe na fiere nyonso ozomona nga na kolinga te na koaccepte yango te soki mobali na nga nyonso nazoloba ngo mpo si na vivre emo eloko moko abongo yango wana mpe etindi mwasi na ye akende kobongisisaka nzoto le yo ozobaka mwasi na nga mwasi kitoko tala kutu se aboti bana meta ndenge azali me mutu nini yango akobota libumu ezala kaka ekota modele wana oboti bana 4 libumu kaka ekota lokwa bamaneke bakendaka kokotisa mabumu na bango naturellement libuma moto ekozala bongo te ata soki omelaka batizane biso te tozomelamela batizane mpo libumu ezala quand même bien quand même bana kati oke kozala libumu ekota bata yango ezorenye mikolo libumu ekota koto luketo ekota basin panza na boye bazosala yango kosala nyonso wana sikoyo ye mpe mobali oyebi le nazoyebisa bino sikoyo makambo oyo nzambe ayebisaki ngana nazoyebisa bino ngo sikoyo mpo le nzambe alobi na nga makambo wana na réfléchir tokeka na makambo yango mpo boloba te mama deni ozobaluka me ezala bien nga alingaka mpe kobaluka nalingaka mpe akobaluka mpo nalobi apres naoyebisa bino makambo mpo soki nalobi ka makambo yango bamisusu omona ase ayoki ne likambo yango atiki aoyoka suma mbo naoloba te entre tanga naoloba mpo bino boyoka naoloba te mpo ekende kaka boye non naoloba mpo bino boyoka mpo nayebi ke ebakisa 1 plus 4 na bomoi na bino ozomona c'est ça nzambe alobi na nga lobi le nafukami na obondela na minuit nakomaki na temps ya adoration nzambe alobi na nga na litoi eza te ko na ndoto na litoi nzambe ayebisi nga alobi na nga alobi Adeli Marcelo makila ya mwasi na ye eza na mutu na ye makila ya mwasi na ye eza na mutu ya Marcelo nga na bi bon makila na ye na mutu na ye na mutu na nga sikoyo na bandi korefleshi ka na ntango na makila arepete lisusu alobi makila ya mwasi na ye oyo akufi eza na mutu ya Marcelo mpe ekozala kotambola na Marcelo makila ya mwasi na ye eza na mutu ya Marcelo mpe ekozala kotambola na Marcelo partout akokende makila ya mwasi na ye ebanda kotambola na ye eza na mutu na ye na réfléchir susu toloba na mokili ke makila ya mutu boye eza na mutu na ye makila ya mutu na mutu ya mutu lene na réfléchir nzambe ekoloba na nga bi epi bakosenga ye lisusu basakrifisi mosusu esika esukaki wana do maloba oyo nasali video yango oyo nzambe alobi makila ya mwasi ya Pasteur Marcelo Tunasi ezali na mutu ya Marcelo Tunasi ekobanda kotambola na ye partout akokende akotambola na makila ya mwasi na ye na mutu na ye le nasalaki koreflechir mpo na nini mpo nzambe so ayebi so likambo fo oreflechir mpe likambo yango na ndenge na yo mpo boye eza lokwa bosola na nzambe na litoi fo mpe mayele no mpe sala mpe mwa ndambu mpo okomprendre mambo azoloba sikoyo na mayele na nga nazalaki sikoyo koraisonne na mutu na ye tolobaka ta mosusu nga nazoloba likambo nzambe alobi na nga mpo makila na yo nzambe atanga na mutu na nga te ozomona nde tolobaka ta mosusu nzambe alobi na oke loba na mutu boye atika mabe atika boye eke yo lobi te ememi yo na kufa nzambe akotuna makila na ye epai na yo le na ngai na reflechi biloko wana nde nzambe abakisi alobi epui bakosenga ye lisusu basakrifisi ebele
Ndi malamona ekozwa conclusion na comprendre do makila na eza na mutu na edoki ya yebi liwa ya mwasi na ye. Ayebi liwa ya mwasi na ye poso nzamba sukisaki kaka bongo ke bakosenga abakisa te ke bakosenga isu ba sacrifice ebele. Nengana lo ba peut-être ndi mwasi na bande ko ke kosalisa seksa banzoto nde ya bande ko tika mwasi na ye ake salisa nzoto. Ndenga bande ko ke salisa seksa banzoto nde ya bande ko tika mwasi na ye ake ko salisa nzoto et puis yangwana peut-être ezo nzamba kotuna ye po apekisaki ye te ou bien ndenge nini ndenge na réfléchir bongo mais na moment o nde nzamba ye kobakisa comprendre ke mayele nange ezozala mokie elingi kenda kote abi bakosenga yesu basacrifice ebele ozomona bandeko na nga mpaster tunasi totika koyokelaki mawoto oyokele ayebi liwa mwasi na ye ayebi liwa mwasi na ye peut-être koyokela ye mawa peut-être que na situation oyo ekomeli ye na situation oyo ekomeli ye peut-être ayebaki te ke babanda kosenga ye bato ayebaki te ke bakosenga ye mwasi na ye ozomona peut-être me kokumisa mwasi no ndira ayebaki nga mpenza nde kaka abande kokumisa mwasi ne epuis azoloba mpenza ke na bavideo mo tolandi wana ke soki kufela mwasi kufela mwana voiture perdre ndako perdre ndako nini boye ma yesu te ezaki déjà seke abande koprepare bato kobake soki ma mwasi na nga kufi na ovivre ndenge nini mutu ke raisonner mpenza bino mbobo ke raisonner o raisonner ke nga soki mobali na nga kufi na ovivre ndenge nini epuis oloba yango boye na miso ya bato eza normal te seke oyebi kaka okufa nini yango ekolaki soki mwasi no moto akufa liboso na yo fale abakisa mpe ke bongo soki nga nakufi mwasi na nga kotikala ndenge nini mpo na nini ka yo ke réfléchir ke mwasi na nga moto akufa liboso bandeko na nga tofungwama mayele epuis ndenge eza wana omoni basacrifice mingi ebanda na église nzambe alobi na nga teke asacrifie bato na église neme je crois ebandaki daa kosacrifie bato na église toyoki pare nalandi nini momo mbali mo alobi abi na baeglise na bango minene bato soki bakufi bapesa akomunike te ke moto akufi bapesa akomunike te na église mpo na nini mpo chaque fois tobanda ozalaka na komunike bato bakufi baeglise ebele na France awa ya minene na corona bato na bango bakufa ebele na corona bakufa ebele me bapesa bakomunike te ozomona po bato baleki ebele ndeni boyebela bato yango oyo bazokufa wana do yango wana bandeko na ngai po nazoyebisa bino po nga mama Deli naloba na YouTube nalobaka na YouTube yango wana mpe naye koloba na YouTube epuis nzambe ayebi ke nga naloba na YouTube aye koyebisa nga mpo naloba epuis naza sire naza na kondima ke mutu oyo ayebisi nga makambo wana eza nzambe molimo santu ye mutu ayebisi nga makambo wana mpo satan mpe aka kokosa biso me nga satan soki ayekosa nga nayebisa bino nayebaka soki satan ayekokosa nga nayebaka ngo très bien nzambe aza na nga atika nga satan kosa nga te aki koyebisa nga mpe naye koyebisa bino oyo bokondima bondima oyo bakondima na bango te boza tellement ignorant epuis boza bandoki boza bato oyo bokotikala kondima te bondima te donc nzambe azala na biso elo omona koyebisa bino tosali combien 24 minutes mpona completa ta quelques minutes nga mingi soki naza na molimo nakufa esprit de mort nde nayebisaka bino ke so oza na esprit de mort eke olingi okufa molimo na yo ezoprécipite mpe na bamboka oyo tokendaka soki tokufi
eza na ba place ebele tokenda so tokufi ok place o nzambe siko alakisa biso yango na ba façon ebele ndeti nga personnellement nzambe atalisa nga na ba façon ebele mutu soki azokufa molimo ne aza no na bomoi me molimo na ye ezokende deja na monde wana ya bato o bakufa eza monde ya bato bakufa te bandeko nanga eza monde ya bato bakokufa eza lieu de rencontre moko bato o bakufa bakutanaka bato bakokufa o baza na bomoi nanu boye me kala te bakokufa bakutanaka na bato o bakufa donc eza place moko na yebite so na obenga oni eza place moko bato o bauti monde bato bakufa bayaka wana epuis ba oyo pe bokokufa kala mingi te bozokende wana bokutana pe na bandeko na bino bozosolola me bato ebeye bayebaka yango te mpo oyo ezoleka na molimo na ye aoyeba te me nga oyo eleka na molimo nzambe asala ngolu nayebaka mwa ndambu nandimi teke nayebaka nyonso me nayebaka mwa ndambu nde moko nakendaka mutu moko alingaki kolianga aza membre ya famille na nga te me azaka naloba lokwa ya famille me membre te vraiment ya famille na nga azaka toloba lokwa ya famille mpona koloba makambo mosusu te mpona koningisa bafamille mosusu te lere alingaki kolianga bitumbani ezalaka tellement makasi mingi nde namonaka na se retrouve na monde wana esika bato o bakufaka bakendaka avant kufa obanda okende na kuna eza nzeni no explique nzambe nanga kuna ezali lokola do bato bautaka eza lokola tolobaka lokola frontière voilà eza lokola frontière wana bato bakufa bauti na monde bato bakufa babimi wana biso bato toza vivant mpe besprit na biso mpe eke kuna ekutani na bango mpe bosololi so etinkoki bango bakoti place bakendaka na monde na bango bazongi kuna bino mpe bozongi na mokili oyo ozomona donc ndenge lobake bato na biso bakufa déjà avant bayebaka ke mutu boye akoki koya awa na koexplike bino yango nsima mpo na place wana mpe mutu akoki nabenga ngo kokopere nabenga ngo kaka kokopere donc konégocier mpo mutu na ye azonga te tokenda likambo na ye naloba bon le nakendaki na monde wana mpo nazalaki na molimo nakufa fayaki nakufa ezalaki na ba 2020 na 2020 wana après kaka ba confinement voilà na 2020 après ba confinement ngai nakufa ngai nakendaki na monde wana na ke wana biso toyaki biso batoto wana bomoi tokufa kala mingi te toyaki na monde wana epuis bato oyo tolobela mamba molimo noyisa bato bolanaka ba liboso awo koyoka mpe makambo mosusu na oyoka te na oyoka te me na deline tv oyoki yango ok donc bato siko osi bakufa bayaka siko na monde wana bayaka na monde wana biso pe toke na monde wana tokutani ale soki temps ekoki ngonga ebeti ngonga soki ebeti bato oyo bakufa deja bazongi na monde na bango biso pe nanu tokufi te me tokufa kala mingi te tozongi pe na monde na biso donc tozovivre mutu so alinga kufa vivre à deux mondes à la fois donc c'est ça siko ngale nakendaki na monde wana après nakutanaki na mama na nga na monde yango le nakutani na ye mbala moko lera amoni nga ayambi nga oye nga na bien na ye me na ozonga bamona azoyebise mutu oyo amemi nga kuna donc kuna place wana okoyeba mutu oyo aleyo comprendre okoyeba mutu oyo aleyo oyeba donc elo nena lobake nena révélé ke mutu soka akufa kala mingi te mutu oyo aleye oyo azolia ye molimo na ye eyebi ke mutu bo azobomanga me yo mona bomoto oyebi te okolia pe na mutu wana ozoseka na mutu wana nzoka nde azoboma yo kala mingi te ozomona me molimo na o eyebi ke mutu oyo azoboma ngai molimo na o eyebi yango me esprit na yo nde fo ekommunike na molimo no fo yeba ke mutu oyo azoboma yo me mingi toyebaka te sikoyo so oke na monde wana molimo no so ebandi okenda ya na monde wana bakoyebisa o deja mutu oyo azomema o kuna babengaka yango mutu amemi nga awa oui
sikoyo ngale nakutanaki na mama na ngai na mondi wana nde aya yambinga bato ebele bafamille ebele barencontre ebele bazokutana bazoyambana bazosolola bamisusu mpe kuta omona azolela misusu mpe azolela akutani na bandeko na ye me ye azolela mpo nini azokufa po azotika mokili azolela misusu mpe okutani wana me ozosepela je crois ke baoyo balelaka baoyo bayebi ke wana eza kutu makambo ya lie de repos na lie de tourma te eza nango kaka biloko moko ya ebandeli donc parcours ndeti ya liboso avant okende na balie de tourma lie de repos nzambe makambo eza ebele mutakufi seigneur sunga ozomwa mambo eza ebele oyo ezala na kufa tozalaka sipile tokufaka nde sikoyo le nakutanaki na mama na ngai nde mama na ngai ayebisinga alobi ayambinga kuna koyambana do mutu bokutanaka boyambani mama boye boyambani bozosolola vraiment eza vraiment mingi omona oyo azokufa ta mosusu azolela mpo alingi kokufa te me aza na shwa te mpo baleyo sikoyo place wana mutu nyonso akuyebaka nani oyo amemi ye kuna babenga yango komema po terme oyo banda olobama kuna mutu amemi ye ozomona lesko toyambani na mama na nga alobi mama nganzi oye ayambi nganga mpe nayambi nga bie mama oyebi nini mutu boye mutu amemi nga awa mutu boye mutu amemi nga awa mutu boye mutu amemi siko nazokamwa siko mama na biso siko alobi oke yaka tokende yaka tosola so ere ekoki tokota na yo ngabi te nga nazonga nayebisi nga nazozonga abi ozozonga nga na biwi sina sololi kuna ke nazozonga mpo makambo ebele funa sala no na mokili wana mama mama nga naza no funa sala no na mokili wana funa sala no makambo ebele na mokili wana no nasali makambo ebele na mokili wana te no nasali mambo ebele na mokili wana te funa zonga nazala makambo ebele funa sala na mokili wana abi bon ozozonga nga na bien nazozonga abi ok bon loko ozozonga kai tosolola nde tobandi kosolola nde abandi koyebisanga makambo ebele ya famille kaka azoyebisanga soki ayebisinga makambo ya famille tala boye omwanga nayebisinga bi mama nazoyebiso mutu boye mutu amemi nga mutu boye abi nanga bando oyaki ozaka na émotion ya kolobaki mutu boye mutu amemaki yo kutu mutu wana mutu azomema awa oyebi nga mutu amemaki nga awa nga binani amemaki yo alobi eza mama abotanga mutu amemi nga awa abile nakomaki ale bayebisi nga mutu amemi nga awa nazalaki na émotion ya koyebaki mama oyo aboti nga mutu amemi nga awa abipi place oyo mutu la majorité bato nyonso bayaka awa la majorité le bayebisaka bango mutu amemi bango awa bato nyonso bazalaka kaka na émotion bakamwaka nde yo ozokamwa yo kutu ozokamwa ye kutu wana aza na ye boye me nga mama abotanga abi bato ebele oyo bayaka awa le bakoyebisa mutu amemi ye awa ezala mingi swati mwana oyo ye moko aboti mutu amemi ye awa le bayoyebisa ke mwana oyo moko oboti mutu amemi yo awa mona mutu wana akamwaka mwana na ngai nteli mutu amemi nga awa mutu wana okamwa le bakoyebisa ke misusu mingi omona mama oyo aboti ye mutu amemi ye awa eza lokola nga le bayebisa nga ke mama aboti nga mutu amemi nga awa nakamwaki mingi mpe oka papa abota ye mutu amemi ye awa le bakoyebisa oke papa oyo aboti yo mutu amemi yo donc kuna ya terme ya komema me eza nde kokufa mutu abomi yo le bakoyebisa ke papa oyo abota yo mutu amemi yo awa mutu aokamwa abi mingi mpe oyoka mwasi oyo bala mutu amemi yo awa le bakoyebisa ke mwasi no mutu amemi yo awa okamwa mingi mpe mobali oyo ya bala mutu amemaka ye awa mutu amemi ye awa le baoyebisa ke mobali no mutu amemi yo awa okamwe ozomona epi alobi mingi mpe camarade ya motema oyoka mpe camarade no le baoyebisa ke camarade oyo mutu amemi yo awa okamwe donc awa kaka bato bakamwaka le bayokaka ke mutu amemi ye awa me eza na nka bongo yaka tosolola nde apres na bandi kotambusa misu
na bato oyo oyo bazalaki lokola baikute na bafamille na bango nazoluka moto nayebi naye komona mwana moko azala na Angleterre période wana azalaki na ba 18 ans ya mwasi période wana azalaki na ba 18 ans namoni mwana wana ngabi natangi na kombo na ye namoni ye wana na bato azalaki entouré na bato ebele eza bamembre famille na yo bato bakoya koyamba o ba osi bakufa deja bato bakoya koyamba o so pe oza na quartier na bino eke bato moko pe bakufa wana bakoyi pe koya wana oyeba pe bango oyeba pe otokoyeba na bandeko na nga oyeba pe ke intel bokutani pe wana sikole natalaki namonaki mwana wana aza vivante na bomoi na aza vivante na Angleterre kuna nde natali nga bi nabeleli ye na kombo na ye nabengi ye kombo na ye atali nga abenga pe abi tantine nga na bie nga na bine zelanga wana nga na bizelanga na so na sisi kosola na mama biso nazoya kosola na yo azaki ye na bamamba famille na ye bamamba famille te o bakufa deja peut-être pe ye pe oyeba bango te me bakopresente po place wana baporte pe bazalaki bona nkota nango te lelo baporte oyo baporte pe ya yesu bazalaki wana na nkota nango lelo te naoyebisa bino pourkui namonaki ndeni namonaki baporte place wana nde après sikoyo nayosa bino mokona olobela makambo yango nde sikoyo nalibengi mwana na kombo ne pa bia tantine nga na bi nazoya kosolola na yo kokende te nayebisi akende te na bato bakufa akende te na swano nga bifuna nayebisi nayosa mama nga nazonga na mwana wana nazonga na mwana na akoya sikoyo te pi nani yango amemi awa nani yango amemi mwana awa nazonga na ye mwana na azalaki moto akufa te azalaki vivant na bomoi boye na bino nazonga na ye bandeko na nga elekaki oyo ekokaki koleka ana na oloba omoko na olobela makambo na oloba makambo namonaki kuna nde na olobela me oyo nazolobela likambo oyo yango wana nalobi na bino makambo oke mama Blanche ndenge aza wana lekaki kokutana na place oyo nga nakendaki wana place oyo nga nakendaki wana ndenge aza na seka akamwe le bayebisi eke mobali na o mutu amemi yo awa akamwe mobali oyo mutu alingaka nga boye oyo akumisaka nga boye wana nyonso mpona kotrompe biso tolobaki akumisaka mwasi na ayebaki Paster Marcelo ayebaki so bofinga na bino Paster Marcelo ayebaki ke mwasi na azokufa ayebango te mosusu mpe 5 ans avant ta mosusu mpe lere asaki misala yango lere akotaki sika ta mosusu ayebaki na ye ke oyo aoleka yango na nga funa preparaka bato mpo mokolo akufa bayokela nga mawa nakoti na nini moko kuna basali live wana batie wana ke bazotia nini na ye nde ezolekana na Kinshasa kuna bato natangi bacommentaire wana Paster Marcelo nzambe apesa o makasi nzambe apesa baignorant bobondela nzambe ya solosolo so boyoka kutu mawa na mwa mwasi akufika bolikola abalaki nani paster wana ozomona donc nzambe azala na biso nzambe abatela biso yango nde nayaki kopartage na bato nyonso makila ya mwasi na ye ekotambola na ye solution mpona Paster Marcelo ezaka akende kamba mpona nga nzambe alobi bongo te me nga nde mutu nazopesa solution mpo ngai soki le balukaki koinisie nga soki balongaki koinisie nga mbe na moma osi nakendaki kamba soki réellement bainisie inconsciemment ayebaki te nde akende kose retrouver na place wana nayoki message moko camerounaise moko alobi wana alobi ke ipare ezaki na chemise moko ya lataka chemise wana nde bakabelaka ye so mpe ndenge nini nango wana chemise wana mutu ekotisaki ye na baloge donc nde loba soki eza vraiment bongo ndenge nzambe arevelaki camerounaise wana omoni Paster Marcelo azaka ya biso ya Congo te tellement te aka na français
tema ateyaka na français bato ebele bapeye ebele oyo balobaka français balandaka ye ozomona balandaka pe ye mpona ateyaka na français ozomona donc yango wana bapeyi wana pe ebele oyo basambelaka na bosolo nzambe esalakisa bango misala Pasteur Marcelo salakisa bango période moko euta koleka na si une année passée to 2 ans passé na kuta na video moko bazolobaki na église wana babengana ye Pasteur Marcelo ayaka su te mpo batimbelaki misala na ye ozomona bible bina temps oyo makambo ebombami komona na siki polele akende kamba ngana nanga kimbangise te na kimbangise te mena makambo nzambe azorevele biso nde na ezoyebisa bino ke soki omoni nga nde naza boye baningai bainisie nga mpo balongaki te nzambe azalaki na nga nzambe azalaki na nga le baningai talaka nga simple mutu boye oyo naza na nga na bavue moko normal na YouTube bato balandaka nga na YouTube baza normal eza te lokola bango basalaka soki ba 1 million de vues soki 100 000 vues soki combien me batali bayeba inisie nga sikoyo bango nga soki balongaki nga epuis boyinga boyeba na bino te bonga boyeba te mbala monganaka na kamba ye na nga na kamba kolo na ye na mikumba na nga na ye na badifficulté na nga na ye na nyonso oyo yanga mpo na olala pongi te tala boye papa sibokimba okiangani sunganga na nga nakende de Pasteur Marcelo bapaster ebele baosala ngo baokekamba omoni Pasteur Marcelo orgueil nde moto ekoki koboma ye soki alobiki akende kamba ta mosu eza orgueil me nga so nayoki Pasteur Marcelo akekamba mokolo yango nayebi te sofu nasala fete ye so nasala nini nayebi te so nayoki Pasteur Marcelo akekamba so nayoki Pasteur Marcelo akekamba nayebi te soki nakosala fete bie nakosala nini mpona kosepela na ndenge moke te nzambe alobi bakosenga ye lisu basakrifisi mosusu do yango ezolakisa biso ke elingi elobake ayebi liwa mwasi na ye do eza sakrifisi oyo asali asakrifie mwasi na ye asakrifie mwasi ne bandeko na nga nakoya te na kokosela mutu bible elobi mabe na mutu azosala faux témoignage mpona moninga bible boyi biloko wana nga nayaka koloba makambo oyo nzambe alobi na nga epuis nayebi ke eza monguna te mutu aye kokosa nga na makambo nayebi eza nzambe mpe amutu alobi bandeko natiki bino nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya eza na bino merci.